topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya ya solo tolingi bino mingi Nzambe aza malamu. Amen. Tokutani lisusu mama Nzambe malamu a permettre tolalaki dona bato kene na bambetu a permettre tozwa pongi. Amen. Kana bolingo na ya permettre su tongo etana po biso na bino tozala ensemble tokumisa kombo na ya. Amen. Yango ne sengo na biso na poko ale. Haleluya. Esengo na biso na poko na lelo yango wana. Kokutana lisusu na bino pona ko partager. Pona toyeba ko sala exhortation na biso à chaque lundi na émission na biso. Oto bengi yango la parole d'encouragement. Ya solo nga za maman Otange, nga toujours na maman Jolie. To sito metana na émission na biso ezali ya chaque lundi. Vraiment Nzamba za malamu mama. Biso de to bana mama. To kanga biso to bonde mama to bonde. To bonde. Amen. Nzambe topusani lisusu na se akita bokonzi na yo koloba ete kaka yo na bomoi na biso mosu aza te. Tolobi ete kaka yo mokonzi po ete oyebaki ntango oyo opitiki biso tokutama na pema Nzambe poza na mission oyo osengelaki tosala na ntango oyo mpe na mokolo oyo elongo na bandeko na biso bavandi mpona koyoka oyo eza liloba na yo. Nzambe tika ete ntango yango ezala ya esengo mpe ya kimia oyo nini kaka yo okoki korenye na esika oyo na kombo na Yesu. Tika ete ntango yango Nzambe ezala tango ya compréhension Seigneur, ezala tango ya discernement ya parole na yo côté na biso pe côté baninga na bavandi mokonzi côté na biso pe côté libota na yo musu evandi Nzambe afin que gloire ezonge epai na yo. Tika tozala maître ya tango ope ya esika o mokonzi bokonzi na yo e dominer likolo na nyonso pe liboso na nyonso afin que gloire ezonga epai na yo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Ya solo bandeko na biso kati na Yesu Masiya. Nzamba za malamu, Nzamba lingi biso. Komisi biso kino mama oyo abateli mabota na biso. Esenge na biso karato kumisa ye. Amen. Esenge na biso mama tonne to kabonza mena butu moi place nyoso tokozala. Toza obligé. Esenge ni karato kumisa kale mama. Po to kumisa ko mona Yesu Masiya te to kumisa sunani. Haleluya. Yene mo pesi na pema. Amen. Yene mo pesi na nyoso to tozala ngo. Ce qui te vivre parce que ya lingi mama. Amen. Esenge na biso kumisa kaka ye. Amen. Esenge na biso yango wana Nzambe malamu. Mama to kutali lisusu. Na pokwa na lelo. Ete butu moi molimo mosaza zali ko expliquer biso batema ki toko mama molimo mosaza zali ko sunga biso to solo na bandeko na biso ezali batema moko ya malamu vraiment zali ko édifier biso butu moi ko édifier pe bandeko po ya ebi mitema zo sonde mitema zo ba posa ya motema ya ba posa ya mitema ya bana na ye. Alléluia. Ya wale wazo cha batema oyo ezo correspondre na posa oyo za ya mitema ya biso. Amen. 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 Ya so mama lelo to partager toza la référence nini mama liboso to pesa thème na biso. Allez toza mukanda ya Esaïe 60. Toza mukanda ya Esaïe 60 na première pe na deuxième verset. Amen. 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 Thème na biso yango to pesi yango mama. Lève-toi, sois éclairé. Donc telema pe ongenga. Amen. Engala donc telema pe ongenga. Alléluia. So nzamba abi telema pe ongenga parce que amona eti molili moko ezalaki. Amen. Amen. Nzamba zo mona ndeti butu moko ezalaki. Ezali te mezalaki. Alléluia. Siko koma comprendre ngo abi telema ongenga. Alléluia. Alakuni abiso na Esaïe 60. Esaïe 60. Abi telema ongenga. Alléluia. Yango mama to ke ko funga ba Biblia na biso. Ndenge to lendi taka bandeko butu moi Kristo esengeli azalaka na Bible na ye ntango biso tozali kofungula mama yo mpe papa esika ozali esengeli tofungulaka biso nzela moko mpo totanga oyo ezali makomi na Nzambe. Alelo yango tokei kofungula lelo babible na biso na mokanda na Esaïe nde mama alobi na biso Esaïe 60 tokoki kotanga na 1 kino na 2 totangi na kombo na Yesu Masiya. Kuna prophète Esaïe mama azali koloba na bandimi oyo ya Jérusalem azali koloba na bango ete lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève. Maman. Mais sur toi, dans l'élan,
ezali mpe na ndeko moko lelo mama nzambe azali koloba na ye azali koloba na ngai azali koloba na yo azali koloba na bandeko mpe oyo bazali na biso na lini azali koloba ete sur toi la lumière maman alléluia sur toi l'éternel s'élève alléluia sur toi sa gloire apparaît alléluia ya solo mama ndenge towuti kotanga awa ete prophète Esaïe azali koloba kuna na bandimi ya Jérusalem azali koloba na bango ete batelema bazala éclairé maman place où tu peux comprendre on est maman non pour mutu alba mutu telema c'est qu'à comprendre que mutu azaki a revendre et puis qu'on venda oh Esaïe a oloba c'est comme on qu'on venda na elekaki pour azopisa courage azoba ke telema azoba telema pour lumière et bimi pour na yo telema alobi kuna continuer ko loba bi gloire ya Nzambe et monisami pour na yo donc telema so nza bazoba telema c'est que quelque part mona kinde ko mwaza ko vanda et puis ko vanda na kilo moko na motema donc Nzambe loba na pamba te so nza bi telema c'est ka moni ko vanda na lekaki donc kilo moko na motema bi mutu so vanda pour aza fatigué no moko so ta seli ka moko avandi a fatigué mais mutu so mona ka na telema so pour na ni donc tellement mambo lekela nga donde na vanda ngaka quand na telema ka mango ezango na récité donc atala telemi na kwa nga ko chapate donc ineti limitation mo ezali boso na ngai muselulu moko ezali boso na ngai molili mo ezali boso na ngai ezaya bi telema pour lumière ya Nzambe ezaka pona bango te abi donc gloire à Nzambe ezaka pona bango te donc so na 2017 ko vanda ki mingi leo to koti ya 2018 te ba bi telema donc to telema maman utanzi soki osalaki omona ekete na salaki na ngame ekokite Nzambe lobi telema so moni peke otiaki pa mais yo bi sava mais alobi on a pamba te abi telema donc pa wana otiaki yango te donc bakisa alléluia alléluia yango mama quelque part to komona ete Esaïe bande koloba na bandima Jérusalem soki tobi tozonga sur la Bible ya kuna ete Esaïe bandaki déjà kolobela bango ba makambu moko ezali kosala na futur yango ete abali koloba bango na verset de lobi azali ko d'équipe peuple ya Jérusalem ete senge na bango ba bandi mingi ndengo lobi mama ba umeli tango ba uti na captivité mama lelo bazo ba yeko zonga na mboka na bango ete bakotaki na désolation bazalaki na pasi famine ekotaki mikakatano ekotaki ba maladie ekotaki bakomaki komona lokola Nzambe abandonaki bango bakomaki na désespoir yango tozali komona Esaïe abandi kolendisa bango ete bozala éclairé Esaïe akomaki lokola aza koloba maloba oyo ezali na part na ye na Nzambe ezali azoki maloba eutaki na Nzambe bazali kotransmettre yango c'est ça azali kotransmettre yango na peuple ya Jérusalem ete bazwa courage bazala baumeli mingi na pasi oyo bakokende nango wapi baumeli mingi na mikakatano oyo esengeli na bango bazwa courage po te gloire moko ezali koya mama ndenge lelo mpe na tozali komona na mokolo na lelo ete Nzambe azali koyebisa ndeko moko azali koyebisa biso ete toumeli mingi na baproblème toumeli mingi na bapasi toumeli mingi na makambo moko ete esalaki nete efrene bavi na biso kasi na butu na lelo Jésus-Christ azali koloba ete tozwa courage tozala éclairé totelema ndeko na ngai eloko nini ebloke yo oyo eza kopermettre okende église te maladie to problème Nzambe alobi ete twana mikumba epai na ye nde akopesa biso kimia ndeko totala bobomo na biso totala 2017 mama ndenge uti koleka ete problème nini elekelaki yo omonaki ete koka kozwa solution te mema yango epai na Yesu Masiya telema ndeko na ngai telema ndeko Nzambe azali kolendisa biso na butu na tolongwa na molili ezali ba problème molili ezali ba maladie molili ezali
bamikakatano nyonso tu oyo tomonaki yango na 2017 esengeli biso etikala 2018 esengeli biso na bino toyebana kozwa décision ya kotelema tozala éclairé nzambe aza na posa ete arestaurer vie na biso peu n'importe telle situation oyo tozalaki nango peu n'importe mpasi nini oyo tozalaki nango na 2018 oyo tozali kokota nzambe alobi na biso ete aza na posa arestaurer bavie na biso aza na posa ete alongola oyo nyonso ezalaki ya pasi oyo nyonso ezalaki ya maladi 2018 oyo aza na posa ete aréparer bavie na biso mama olobi nini mama na so tocontinue omona nde mama otoloba no nzambe aza na posa totelema so totangi na Esaïe 2 alobi na biso ke molili oyo ezipaki mokili tanga no na depo wa mama bananga eza portike mpo libota nzambe elanda Esaïe 2 Esaïe 60 verset 2 Esaïe 60 verset 2 na verset 2 ok elobi na biso kuna voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Donc Nzambe a continué le babi que ya solo Nzambe ayebi na yeke molili zipa ki mokili. Molili ezoko zipa mabota. Nzambe ayebi. Nzambe mutasala kinga ina yo. Azomo penza me mutasala temps tongo butu molili na éclairage. Nzambe asala yango. Azo comprendre que molili ezipi libota moko. Molili ezipi mwana ngai moko mais pona lelo alobi ke molili ezipaki mokili pe mabota mais pona lelo abi gloire ya Nzambe emonisami pona yo donc bisanga nazoba pona yo eza pona nga pona yo pona ye donc siko zota aloba ke te gloire ya Nzambe emonisami pona ngai donc déclarer ngo ke emonisami pona nga ndenge nazoba nga mama utazo zoba ye ndeko pe siko zota aloba ke emonisami pona nga Nzambe abike na yebi molili ezipaki mokili ba problème ezipaki libota ba problème ekotaki na libota kufa ekotaki maladie ekotaki abi lelo pona yo na telemi lelo pona yo lumière eye nino mitumbisa alléluia Jésus abi pona yo lelo na telemi yango na bitelema te ane passe moni au telemaki mozo succès te mozo ki réussite mais eza ne mususu to posa na wana obi poto tonga fitir to tala passé te to tala ka présent escape so tozo kende poso tali passé dona zaka na boy kuna te oyoka pasi mona moto moto sokanta yango babike mosa lo tanga tala kisima to moni suka na ene zalaki donc tellement passé mo zaki na oya mabe Jacob na Bible azana sika mo batuni age na ye abiso na bi age na ngai donc mona ngo to banangle zo match te po passé na ngai mambo ebele to so na kanisa mo sa mutema na ngai na mawa donc mama papa zo na biso soko tali passé tali 2017 ndenge lekili donc zo mo ndeti mukila otu fa suka na okali te mukila suka lelo te mona yo mission on za matinda yo e baninde lelo alobi ke lelo molili ezingilaki mokili butu ezingilaki mais pona yo éclairage ye pona yo gloire en Nzambe elingi emonisama komona teke mokili ngo fallait suka nango lelo no mokili onde bandi lelo pona yo parce que yo suka kiti parce que Nzambe bandi donc komona teke mokili fallait suka lelo otama mbelekela kingai tala mbelekela na libota tate eleka kinzamba bika ayeba ke molili ezipaki alléluia etipai mokili pe zipai na batu mais pona ngai na yo yango atelemi tika etenzama sa biso bolamu nde tozoyo ya solo mama ndongo lobi ata pe tokokomona pe na ebandeli na Bible kuna na Genèse Bible ezali komona biso te ete na ebandeli mokili ezalaki couvert na molili mama na molili wana ntango Yesu mati alobi ke la lumière fuit que la lumière soit pardon et puis tout le monde lumière maman et moni samaki ndenge mo pe na bomo ina biso ndenge mo na bomo ina biso maman ce qui na 2017 était mon lili ezalaki ce qui na 2017 était ba problème elandaki biso ce qui na 2017 était biso to chaki pate kati na makambo na Yesu Masia 2018 sengeli lumière ekota na bomo ina biso lumière ekota na ba famille na biso lumière ekota ezalaki na 2017 etikali kati na 2018 oyo esengeli tozwa courage le prophète Esaïe ali kolendisa bandimi ya Jérusalem ete lumière ekota na kati na Jérusalem parce que peuple oyo baumelaki kati na bowumbu baumelaki kasi ntango bazongaki ete bakota désolation kati na butu na lelo ete tozali kolendisa na biso na bino ete lumière ekota na bomoi na biso epai ténèbre ezalaki soki epai wapi tozali kotambola na conformité na Nzambe te kasi na butu na
mpona lelo toza na ebandeli ya année ende ebandeli année oyo ndeko totia bavi na biso en ordre totia vi na biso ete nzambe aéclaire bomoi na biso po te nzambe alobi ete ye asepelaka na bato ba masumu te soki ete masumu ezali molili yango Jésus Christ azali koloba biso tozala éclairé tozala lumière tolongola oyo ezali ya bosoto kati na bomoi na biso kati na bavi na biso tolongola bosoto totambola en conformité na vie oyo nzambe azali kolinga biso totambola yango tozali kobondela na biso na bino ndeko na ngai toza na ebandeli année esengaka biso na biso toyebana kozwa décision ni oyo ozwi etamboli nini oyo tokotambola nango na 2018 estce tokotambola nde totambola na 2017 na 2017 tanto mama totambolaki na vie eza na bato mosusu batambolaki bamipesaki na bavie oyo ezali ya débauche mama la vie ya impudicité bongo lelo 2018 maman esengeli vi na biso ezala éclairé toyeba kosala bilan fin de l'année esengaki tosala bilan ndenge nini totambolaki na nzambe 2018 oyo décision nini ya sika oyo tozwi mpona tomema vi na biso epai na nzambe azali kobondela biso na butu na lelo totambola na lumière ndenge tozali kobazali kobabiso ete soit éclairé koéclairé lingo koba te totika mabe totika impudicité totika mitema incrédulité totika sorcellerie soki epai wapi obandeki kotambola na vie ya magie soki epai wapi otambolaka na banzambe ya mpungu banda lelo ete vie wana totika yango tozala éclairé parce que Jésus Christ est la lumière et la vérité. Alléluia mama. Ya solo nde Bible ezoloba biso bongo donc toluka ke biso ke amour evanda mitema na biso même molili mobo ezalaki nde nzambe alobi amour ekolongola molili wana parce que amour permettre que nalinga ndeko na ngai amour permettre que nazwa makasi pour motema na ngai eza na esengo eza na amour parce que amour nde moto ezobota esengo ezobota courage ebota mamoi pour surtout tena Esaïe 25:7 Bible elobi ke voile oyo ebandaki kozipa elongi donc voile oyo ebandaki kozipa mokili abi nzambe alobi na kodétruire yango na kopasola yango donc voile oyo ebandaki kotia yo ntango mosusu esprit ya limitation voile oyo ebandaki kodevanse bapa na yo ebandaki kotia yo balimitation nzambe alobi ke na kodétruire yango nzambe alobi parce que amonaki na 2017 voile moko ezipaki nzela na yo nzambe alobi parce que amonaki na 2017 voile moko ezipaki couple na yo alobi ke na kodétruire voile wana pe voile abi ke nini alobi pe nini na portugais ndina oko ezali comme 27 alléluia 25:7 alléluia 25:7 Esaïe 25:7 tout na kombo na Yesu alléluia Esaïe 27:7 totangi na kombo na Yesu 25 oui Esaïe 25 yeah 25:7 totangi Esaïe 25:7 na kombo na Yesu et sur cette montagne il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples. Amen. La couverture qui couvre toutes les nations. Amen. Donc na cette montagne, dans la montagne dans la ville oyo, na libota oyo, voile oyo bandai ko zipa. Donc nazo détruire yango. Na libota na yo, na libota na ngai, ya voile oyo bandai ko zipa. Dans montagne oyo tozomona ngo libota na ngai, libota na yo. Nation oyo tozomona ngo comme Irlande, comme France, Allemagne, partout de kokutami. Nation oyo bandai ko zipa. Nzamba lobi na ko détruire yango. Pour kuna so totengana na exode na babina yo kolela bana na ngai siko na kiti do nazo détruire voile wana 2017 libote etungisa maki na 2017 za ndeko mwa mitungisa maki donc abone ko pesa ba dignité akoma na doute est-ce que nzamba ngo aza bien zate nzamba za yango lobi ke na yoki na moni na kuna na exode abina yoki na moni awa na Esaïe lobi ke voile wana ko zipa oyo bana ki ko saka yo persete oyo bana ko saka libala no zo succès oyo bana ko saka bana na yo libote zo succès abina zo détruire voile wana donc pour na yo pour ngai na yo nzambe abina biso Esaïe 25 abina jo détruire voile wana muselulu ezaki na nzela oyo bana permettre que yo o avance au chapa nzambe abina zo sopa makila na comme ça otambola likolo makila na ngai siko pour na nini tende pour ngai
o telema o tchapa c'est bien le pique telema gloire na maison monisama parce que c'est na bina zo détruire o banaki ko zipa o banaki ko défense na ba bureau tant mo zo réponse mon négative nzamba bina défenser o banaki ka kokutana na ba docteur tant mo ba déclarer maladie mo chronique nzamba bina défenser na zo détruire yango décola mesi ko za telema te année passée na côté qui na ba dossier négatif mais sikoyo babi que voile wana ba détruire yango ate lobinga na keko kota mamoto lobinga na ko continuer lobinga ipe na ko luka nzamba o azoloba alléluia amen mama ya solo ndongo lobindeko nzamba zali ko longola ba voile nyoso tout ezali ko empêcher biso to progresser la vie spirituelle na biso ndeko eloko ni ezali ko empêcher po telema oza ko na biso ya solo ko na biso ezali bien mais sengeli to chapa to kene na église to ke ko sangana bandinga to ndimela o ezali Yesu Masia ndeko na ngai to longola o ezali ba doute to longola ba doute na bomoi na biso Yesu Masia sa longola ba limite ni ba ko empêcher biso maladie ba problème o ba ko empêcher biso po to telema to ebi ete ba maladie effrayé na biso kasi nzambe na butu na lobi ete to zala éclairer asa longoli nyoso tout biso to kaka courage ya ko telema okene ko kumisa ye okene ko adorer mais le reste ya ko joie na ngo ndeko na biso to bondelo na butu na lelo eloko moko te et empêcher yo molili e couvrir vie na biso te molili e jale devant ya bomo ina biso te ka to tika nzambe a jale devant ya molili nyoso tout ota zali capable na bomo ina biso nzambe za malamu ndeko na ngai to telema nzambe soki to telemi gloire na ye e ko apparaître na bomo ina biso gloire na ye e ko mimoni sabe to ko za batu na esengo eloko moko te e fene bomo ina biso to ta horloge ya nzambe to komi na tani ni ndeko na ngai esengeli biso na bino te bala ko sosola to komi na tama be ta o esengeli ete to bala ko sosola horloge ya nzambe e komi na tani ni ta yangoyo nzambe azali ko bela Yesu Masia azali ko bato ta éclairer ce ka azali ko umela mama ona ko nya alingi na to za éclairer ko za ba ne ko ba éclairer te mama si Yesu alingi kufa moto masute alingi amote obi nzamba linga ta perdre mwana na ye alléluia asala ki mkonza ma osala moto abito sala moto donc aboyaki ke asala ye moko abito sala mutu donc nzamba azaka na esengo ntango asalaki mutu ntango asali nyonso eza malamu mais ntango asali mutu asepeli abidoki nyonso eza malamu donc nzambe asepelaka na ngai na yo aboyi ke aya kuta biso donc ndeti na tocomprendre mambo yango bien tete aboyi yango wana akontinue koloba nzobi makambo esama na bomoi na biso moto wa mwake na suki poni naza mutu mwa makasi liboso na ngai naza na noko moko naza yaya moko bo mutu mwa makasi mais na briske bwakei pota uyazali nga na osala na eloko te einda na butu einda na moi na ebike yaza yango tomona na Josué mama otasi fomona mukana Jésus totangi na mukana na Josué Jésus Christ alléluia Jésus est bon, alléluia, 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 Jésus. Mon canal a Josué, maman, combien alléluia, Jésus. Totangi mon canal a Josué. Na 1, verset 6, ok. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai géré à leur père et à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et est bon selon toute la foi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alléluia, Jésus. Donc, Tamso bolembu wana olelo Esaïe azoloba la biso to telema yaya na ngai papa eza na problème mo boyo ebeta ki motema na alléluia Tamso problème wana o ezo sala ke olala kate eza likamo ko simba ki motema na yo o etunisa ki na ebite na neni na ebite na mukoloni na nini mais eza na problème wana parce que problème o esa mai pa Josué mama na ngai azaki na mutu amona ke pa na yana mona nzambe na ye pourtant mutu ala za Josué na sala ne lokote mutu ala na sala nyonso nzambe alinga bongo te nzamba bi malheur na mutu oyo azo konteka na mutu parce que ebi kasa nzamba bi ke to ko kabula gloire na epa mutu te suko zana ta mususu ya papa sko vandi pasi mo boy sala po na mutu moko boye o azaki kido tango ya sana ngana kimia e inda na butu ya zana e Josué azaki na Moïse donc na mo ke Moïse nenga za makasi wala nyonso donc Moïse osana e nyonso Moïse kuta sina déjà pharaon bon Josué obanga nini Moïse donc aboma
kutu deja mutu Joshua abanga nini ayebi ke nazala mutu makasi yango sikota Moïse akufaki nzamba lobi tete ta accompagne motema ya Josué donc Josué zomo andeti na nzambe nazaki Josué zomo na pona ye asuki nzamba kiti alobi Josué telema zo courage libota oyo yonde mutu okota nango Josué zo makasi ya mobali siko zota ya mosi zo makasi donc libota oyo ezawana eza po yo otelema po omema bango ba réussir po omema bango ba yeba kenzamba nzambe alléluia donc libota wana ezawana papa wana zana pembeno mama baleki ba yano bazana pembeno esenende kaka yo otelema mutu mosusu te donc soki situation de salama kezaki po yo otelema po ba o wana mosusu batikali balanda bakona lumière mama na ma famille na biso pe ezala bandeko mingi pe mama bayebi na Yesu Masiya biso pe tozakana yango bazomemela bango sango malamu mama tokele ko fortifier bango tokele ko lendisa bango bazwa courage batalela nzambe mama kote nzambe de mutazali éclairer na biso na moto elikela moto mama Bible lobi na moto donc nzamba linga bongo te moto yo komi ko elikela moto donc ozomona ke moto wana ye asuki donc moto moko te za éternel alléluia moto moko te ngana mona na sa mokilo vivre 200 ans na mona te mais nzamba za éternel donc nzamba za éternel alors nzamba boya to kabola gloire na ye na moto nzamba longola ki Moïse abisko na longoli Moïse te Joshua ozo makasi mais pozo makasi fona yebisa yepe mukolo moko ba yebisa kangai babi joli telema alléluia ozotala noko ozotala papa otala babi telema ezana leki wana ezana mama wana donc po amona lumière esemela kingana telema ndenge lelo ya sango malamu tomemela bango sango malamu tokele kotalisa baninga sango malamu ezaka kapona biso moko te biso mama nde tovandi awa tozali komemela pe bandeko sango malamu biso mo feto za nsona sala kuna tozosola na biso mais to yeli boso akanga kongo mo Kristo eza po yo esiko zali za masali grâce après c'est chaîne na kongo mo Kristo ya moto yena liboso po yo oyoka omema pe bandeko mususu bate na yeba kitemela anzela kongo mo Kristo te na yo ki lo banzambe na nzela kongo mo Kristo donc eza na bato ba ki Josué ta nzamba lobaki lelo pesa la moto azoka ke Josué ba lobaki na Bible po maman otansela majoli basolo banza kongo mo Kristo mais tozolo bango te po yo ovanda nzamba bina Josué moni ya telema zo courage mama lelo Josué eza biso tozoyoka donc nzamba bina soto telema malobo tozoyoka to telema to mema yango po libota wana kobika kana amen to telema ndeko na ngai Josué ezali ngai ezali yo ezali mama ezali ba papa o tozana bango nesika oyo to telema kati na makambo na nzambe ete loko moko te ezongisa bombo ina biso sima ndenge tozali komona ete soki totelemi gloire na nzambe ko apparaître na bombo ina biso yango ete totia elika na biso na nzambe toyeba ko saisir temps te ekomi mabe toyeba ngonga nini oyo tozali yango biso na bino esekeli toyeba na ko saisir l'événement oyo ezali koya toyeba na kozala prêt mpona ko saisir temps ya nzambe toyeba na ko comprendre yango ete mpona nini pourquoi ete esengeli na biso tozala éclairer mama po te ezali ete na message moko epesameli ngai na bandeko yango esengeli tozala éclairer message yango epesameli na baeglise mama ezaka mpona biso te na baeglise corps de Christ nyonso tu na kati na baeglise message epesameli biso po tozala éclairer esengeli na biso totelema na bavi na biso totelema partout tokozala ndeko esengeli toteya sango malamu ntango tokutanaka na bandeko lisolo nini tobetaka basolo baninga yango batelemisi biso yango nzambe atina engano totelema c'est ça mpona kaka ye asali boye ye aza na créateur na ye oyo aza nzambe oyo abenga biso ye nde motu ayebi compte à rendre na mwana na ye oyakela biso babengi biso totelema tolakisa bolingo c'est ça tolakisa bolingo c'est ça alléluia tangu tokutani na bandeko mama tolakisi bango bolingo tangu tokutani ya solo tokosola ba masolo mususu mais esengeli mingi tokosola priorité masolo ya nzambe bitoluka liboso kokonza na nzambe soki toza kosola mingi masolo na nzambe ezali pe lokola vila biso ezali kozala toujours
éclairer butu moi parce que tozali kosola maloba na nzambe tozali kotambola na crainte na ye tozali kotambola kosala oyo ezali principe na ye tozali toujours sous commandement na nzambe vi na biso ekozala éclairé mpe tokomona ete gloire ekoapparaître na bomoi na biso ezali lobane akosaka te ezali promesse oyo ezali kopromese biso mama condition kaka apesi biso moko na lelo mama na Esaïe 60 soyez éclairés. Soyez éclairés. Condition kaka moko ya pesi biso lelo na Esaïe 60. Tozala na lumière, totambola na lumière, totambola na pole. Totambola na butu tende konanga butu etonda ba problème ebele. Butu etonda tala makambo ebele. Na butu yango na monaka ete bandoki babimaka. Na butu yango na tomonaka maladie ya makasi. Na butu yango na monaka makambo ebele ndeko. Yesu masali ngiso toza bato o tokozala na butu te. Yesu matin lingi batu o vina bango kotambola na pole na vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Tant que tozali kotambola et c'est que nous sommes exemplaires devant ba ninga. Po ba ninga ba kopi o malamu ezali kati na bomo na biso ndeko na ngai. Yango ezali ko recommander biso tozala éclairer. Yango ezali première condition. O apesi ngai na bino, biso na bino na butu na lelo. Et c'est que tozala éclairer, tozala pole na biso na Nzambe. Tant que tozala akoya kokuta biso, akuta biso tozali éclairer. Akuta biso tozali na molili te na molili mama te to mona kango so na molili e place na éclairage ya te wana mona yo za to kotambola ngeni yango na lobi ke na Esaïe kuna vina biso de lumière alléluia apparaître pour na ngai na yo poto yeba tozo kende wapi to uti wapi tozo kende est-ce que sika to utaki na auto sala ki tozo ki succès siko so tozo succès te to continuer ngo pona alléluia ko eza 2018 toza ne bandeli et to lunga to bongisa déjà fin ne bandeli to bongisa déjà fin dans la manière to bongisa déjà fin na biso siko to bongisa ona na nkana nzambe na ndenge nikana nzali loba neto alléluia nzambe asali biso grâce to vandi to futi mbongo te sikoza ozolanda loba nzambe eza mutu moko biso na hôpital eza na posa yo kango mais tango ndeko nango zokango zo ba baloba ba ka mikonyo so alléluia te tozoloba mikolo nyonso mpe eza na mokolo moko liloba ngo mpe eloba masuku eza na mokolo moko sikoyo na mokolo wana ezala kaka biso na nzambe juge aozala te na baavocat ozala te toyengoka ya juge po azotika ta oyo toyoka soki eza na mokolo moko eza sona ta te ke fo yoka te ekoki lelo sikoyo yaka liboso na ngai na oyo oyokaki wapi bénéfice nini oyo osalaki Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi au téléma. Yango nezali condition. Oh Jésus-Christ, azali kopesa na biso na kati na église. To téléma, to vandi na masumu tango molai. Difficulté lati bomo na biso tango molai. Maladie lati bomo na biso tango molai. Il faut essayer na biso to téléma. Essayer na biso to courage. To ki me pa na nzambe to longwa na mabe. To tika o ezali ya distraction. To vandi na distraction. Tant on ne pas des années maman ton fani na discussion bénéfice nini to suis et le comment te joue ezalité maman na ngai yango na butu na lelo Jésus-Christ azali kopesa biso promesse alobi ete to tamboli na tango molai na sena moi oyo na kati na distraction et seigneur na biso moment ekoki tango ekoki ndeko na ngai tozala éclairé tango ekoki ndeko na ngai to bongo la mitema tango ekoki ndeko na ngai to changer mode de vie ça l'examen de conscience pendant janvier il y a 2017 décembre on me mené ba mode de vie na biso ndenge nini est-ce que vina biso to menaki nzamba sepelaki nango soki nzamba oyebi ke to menaki yango malamu te ezana nous trop tard 2018 to coaching 2018 tango to coaching de konangai to sala sur les examens de conseil to joie décision et nzambe ne bandeli ane atali si biso lobi ete to zala éclairer éclairage ezali ete to tambola na vie à sainteté to tambola na vie à ordre to tambola na ba principe ya nzambe et nous ko ba biso sur mama ete tango to zali kotelema totika la kaka na kati na distraction du sous te tozo ngape du sous na distraction de ceux qui totelemi soki na Josué alobi na Josué ko teke telema ka na Josué prends courage marche donc tambola kende tambola donc année passée totelemaki tam sur les réseaux la biso telemaki on a kanza na ok na gauche na ok na duna ok wapi te
molili wana a détruit yango donc lumière ye pour elakso okende wapi pour elakso osala nini elakso oloba nini mama alléluia yango na mama Yesu masi azali koya esengeli na biso tozala redi ndeko tobondelo na bolingo na Nzambe na biso na bino tomeka kosala effort ya kotambola na vie ya conformité na Nzambe tozala redi mama ezala mutu moko ta freiner ba vie na biso po kokutana ndeko mo musazo biso ndenge on que l'église yakana tokene nanu kotona tokene nanu ko mela nanu mwa mulangi moko bongo simana kotoke l'église mama bina biso soki tokutami na pema c'est eza na mutu moko camarade te papa te eza mutu azopesa pema alors nga avant nakende kobeta masolo avant nakende sika o moninga lingi tokende soki eza esika ya malamu foto ya liboso mutu apesi yo pema est ce que soki okumisa ye mutu apesi yo pema banda tongo David alobi motema na ngai etondisami na esengo mutu abaloba na ngai nakende kokumisa Nzambe motema na ngai ezala na esengo ta baloba nga tokende na ndako na Nzambe soki nayebi te yo motema na ezala na esengo ntango okenda Alléluia. Na 2018, na 2017 okendeki wapi? Siko na 2018 okende wapi? Motema no sepelaka tango bazwa okende wapi? David abi motema na ngezaka na esengo. Ta baloba nanga tokenda ndako na Nzambe. Siko yo motema no sepelaka ta baloba no okende wapi? Molili o ezingela kyo Nzambe a détruire yango po okende wapi? Yo moko mituna molili ezikaki. Muselulu ezaki na nzela na Nzambe alongola sopi makila na ye. Konga na kende wapi? Alléluia. Donc kanisa papa kanisa mama okende wapi? Na 2017 okendeki wapi? Lobi okendeki wapi? Na tongo okendeki wapi? Siko pokwa oyo Nzambe alobi na longoli molili. Alléluia. Abipo na yo lumière eye. Siko yo moko mavanda kanisa lumière eye pokana kende wapi? Konga na loba nini? Na sala nini? Konga na zala na nani? Alléluia. Amen mama. Yango tozali kobondela ndeko moko ete eloko moko te epekisa yo oya na lumière epai na Nzambe. Ndeko tobondela bolingo na Nzambe. Yo moto soko kangama na vie ya idolâtrie tobondela bolingo na Nzambe. Bima na kati ya vie ya idolâtrie. Bima na kati na ba vie ya ba sorcellerie. Bima na kati ya vie ya magie. Bima na kati ya vie oyo ezali kopesa Nzambe lokumu te. Motema na ye tonda na incrédulité. Olinga kutu koyoka ta ba memela ta sango malamu na Nzambe te. Ndeko tobonde na bolingo na Nzambe bima kati na bavi wana yaka epai na Yesu Masia. Yesu azali kozela biso maboko polele alobi ete toya kaka ndenge tozali ndeko na ngai ko hésiter te na butu na lelo ete mbele epesame na biso na bino ete tozala éclairé tobima na kati na bavi oyo ezali ya molili toya epai na Nzambe yende azali lumière mama yango ete mpona nini ete mama Yesu Masia azali kolola biso totelema Pona nini Yesu Masia azali kolola mama tokende liboso. Pona nini Yesu Masia azali kolola tozala éclairé. Mama, pote na Bible ete Nzambe alobelaki biso yango. Alobaki na biso kamoko mama na Jean. OK. Na Jean 10:27 kuna mama. Toke kotala yango na. Toke kotala yango pourquoi Yesu Masia azali kolola biso totelema. Alléluia. Tofungoli ba Bible na biso ndeko. Tofungoli ba Bible na biso na Jean 10:27 kuna. Alléluia. Jean 10:27 ezali koloba na biso mama. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen mama. Amen. Tout la Bible ezali koloba na biso te. Yesu Masia alobi na biso telema parce que ayebi ete soki alobi na biso telema. Biso tokoyoka mela na ye mama. Amen. Yango azali koloba azaloba na biso na silence mama. Amen ayebi. Kwa alobi ke totelema ayebi ke biso tokoyoka po nini abi po toza bana na ye po toza bampate na ye. Alléluia Jésus. Oyebi mama atana no koti na ndako te mama ozolanda biso papa no koti na ndako te mais so ozolobaka na libanda bana bayebi ata oza seng mama so ozoba libanda bana mama ye baoki ka voir na bamoni te baoki voir donc biso pe ba oto benga bana na Nzambe na yebi te soki obenga mama na Alléluia mais nga na benga mama Alléluia Jésus. Donc na kete voix oyo Nzambe alobi. Alléluia. Mama ndenge moko pe biso na butu na lelo tozali koloba. Ndenge moko pe ba pasteur, ba évangéliste, ba docteur, ba prophète bazali koloba, bazali koteya, ezali voix pe bazali koloba na part ya Nzambe. Est-ce que tozali koyoka?
mokolo ngo koloba te Yesu te yakinga mokolo nini akokita te akoloba na nzela basali na ngala nzela ba pasteur na nzela ba évangéliste na nzela ba docteur ba prophète oyoka kite mokolo moko mama obale kolega mama otasi baloba na mama joli oyoka kite na nini na cité sainte kuna babande ko bazali bazoko na nzela kuna pesi kokutami na mboka ono kutami eza na église mo eza na pembeni tam surtout eza 24h/24 eza na ba chaîne on za masala biso grâce eza 24h/24 ezoko yoka soko toyebi te siko zo comprendre mongongo wango po ya lobi ke ba oya ngai bayebi mongongo na ngai ya mo sisi ko zo landa tango lobaka même na phone tango mwana ka yambi abika alo ebika eza mama ndenge moko pe basala nzambe tango bazali côté ya mama bazali ko ba nzambe etenge na biso to longola ba doute etenge na biso to comprendre oh nini basala na nzambe bazali ko loba travers bango pote nzambe azali ko chama loba na nzela na bango pote bango bate ya biso ndeko bible ezali ko loba biso ne to monete Yesu mazalo bete mes brebis attendent ma voix ndeko na butuna lelo voni ni yoyo kaka voni ni toza ko tuna biso na mama joli toza ko bituna na ba question parce que Jésus qui s'appelle mes brebis attendent ma voix brebis ezali biso balanda kaye mais ayebi biso amen ayebi biso kase mokoza kati na ireke ese mokoza kati na Yesu mama bongo siko ndeko yo sikoyo vina yona ezali ndenge nini est-ce que tomituna est-ce que Yesu Masia pe ayokaka ayebi biso ayebi ngana yo est-ce que yo olandaka pe vi ya Yesu Masia oyokaka vona Yesu Masia ndeko tobondelo na butuna lelo Jésus-Christ ayebi yo ayebi nga ayebi mama joli ayebi na bapapa toza na bango awa mais esengeli na biso totambola na kobanga nzambe totambola na vie ya sainteté Yesu Masia ayebi biso alingi biso mingi ndeko na ngai esengeli toyokaka mongongo na ye to hésité te tangu tozali koleka na nzela ozali mama omona na mtoto leka ozali na problème osongolo e coïncide ka ke tangu yozo leka mosana nzambe pe aza kotia likambo na yo eteke lite wana esengeli yo oteka trouver na tawana na même moment na po yo oyoka yango mais des fois na bandeko joma ayokani etali ok nzamba aloba na pamba te soki nzamba apesi message moko eza mpona yo mpona ngai na ntango wana soki oyoki mongo do eza na ntango wana ntango yango sikoyo eza ntango oyo ya parole encouragement nde ntango oyo nzambe azoloba mpona ngai na yo donc longa na distraction kotala mpe nsima te mpo otonga fitire tetalama sikoyo mona neti vie ebandi sikoyo bosana na yo wana kuna elekaki dérangeaki motema olelaki loboko na eza mokuse te pangisa pizoli meme na kati na motema siko kotala su nsima wana te mpo ozala so na susi wana te abitelema zwa courage abivoili wana muselulu wana nasopili yango makila na babi tokolongaka na makila na Yesu Mesia abi nasopili deja makila na nga zwa courage telema sikoyo abiba oyo anga bayebi mongongo na mpenga na yebi ya bango balandaka ngai parceke mongongo ntango nzambe azoloba ozoyoka yango ye ayebi ke yoza kati na ye et puis ozolanda ye soko ozolanda nde mama yanga otoloba eza esengo parce que obalanda nzambe bazaka desu ke amen ya so mama ndeko lobi wana ete na vi na biso esengeli tolongwa na kati na masumu totika oyo ezali ya mabe tozala éclairé vi na biso butu moi esengeli totambola na lumière esengeli totelema totia nzambe na première position bomoi na biso totika mabe to changer ba mode de vie na biso moto oyo azali éclairer mama moto oyo azali éclairer akoki tuko tambola na kati na vie ya débauche te moto oyo azali éclairer mama akoko tambola sur na vie oyo ya impudicité débauche ko ina ko soki nini nyonso wana mabe wana ongana otoyebi eza lokola olie biloko sanzi yango biso so tosanzeli oyo tokolia yango te kaka mbwa mutasala donc ngana oyo te ma toza bato nzambe asali na elilingi na ye donc tokoki kosala oyo te wana se totikaki
so to comme kati na to comme nouvelle créature donc ma be wana no stotiki so comme c'est totika yango to kotala yango so te to tala yango te to tombola miso na biso ali bosso donc to avancer ya bina na Josué prend courage tellement marche donc ngana yo to tellement to marcher to kende to ke côté sa malamu to ke no kolaksa bolingo eza kati na biso hein abi premier amour donc to les bolingo no lingela ki ndeko o lingela ki basali na nzambe o lingela ki mosala na nzambe continue na bolingo wana continue nzamba kofuta et pas nzambe loka pamba pona pamba ezaka alléluia ezate mama ndingo lobiana ete senge na biso to taba vi na biso en ordre to longwa na kati na bo ezali mama kambo o ezali ya mabe ya molili to bimana ngo mama pote moto oyo azali kotambola na gloire moto oyo azali kotambola ko banga nzambe akotambola toujours na gloire akotambola toujours na gloire yango na butu na lelo to ko bondela biso na bino esengeli to telema na ba problème na biso to telema ndeko na ngai telema ba problème oyo ezali ko tungisa biso oyo tungisa biso tamolai e umela esengeli to telemela ngo to telemela mama na nzela na prière to ko telemela ngo na nzela na prière ndeko na ngai yango to bondelo na butu na lelo ete to telema to tafwa na biso pa na Yesu Masia to telema na ba prière to telema malgré tout ba problème ko ya malgré tout maladie ko ya kashi to kwesa ko ndima na biso te to zala toujours éclairé na biso na bandeko to zala exemplaire to kutani pe na bandeko ya solo to ko solo na biso même to eba ete to mebela bango na nous parole de Dieu to eba na ko jwa mata le fils de quelque temps ya ko sala partage na bandeko Jésus Christ azali ko ya alingi biso kuta biso to zali éclairé ndeko nanga to longa na vie oyo ezali ya ténèbres tanga ko ya akoya ko jwande ba oyo ba ko tambola na vie ya bien ba oyo ba ko zala na lumière et Jésus Christ yana mama akoya ko mo kazali lumière alléluia so ko tambola muta molili alléluia mama c'est ça akoya ko jwande ba racheter na ye ndeko to bonde na bolingo na nzambe to komi ko koma na suka to bonde liyo ete Jésus Christ alingi biso to tambola na lumière ya solo mama eloko moko pe elinga to mona ki Jésus Christ pe tango alinga ki ko kufa lumière ekotaki ya mama mo kaza lumière tango alinga ko kufa bon bible le bible c'est mo kili mo me koma ki mwindu mulini kasi me tango ka sekwi lumière ye ya ngwana po bible pe le bandeli mo kezaki mulili mais tant que Jésus a lobby que lumière est tant pas les qui kufa tant kufa yo que mulili mais tant a sekui oui azali loba tant il y a sekui lumière ya moye le na bomo na ngai alléluia na pourquoi on attend oyo alléluia amen yango wana ndeko na ngai nzamba za koloba biso après avoir passé temps difficile en 2017 après avoir passé temps moko ya mawa bakufa kolela na kati na Irlande bakufa ete na butuna lelo nzamba azali ko lendisa mama moko ete ta ya gloire ekomi ete senge na biso tozala éclairé pour te nzambe aya ko zwa biso akuta ba racheter na ye bazali prêt Yesu alobi azali koya ete tozala préparer mitema na biso na ba famille na biso tozala préparer to bima la vie ya ténèbres tozala éclairer ndenge bible ezali ko recommander biso ndenge Esaïe abanaki ko recommander pe abanaki ko lendisa ba peuple na ye ete bazala éclairer pote ba umelaki na souffrance ba umelaki na bombu tangu molai tangu bazongi esengelaki bazwa ba parole d'encouragement ndenge mope na butu na lelo ndeko to bonde na bolingo na nzambe ete nzambe alingi biso tozwa courage to telema peu n'importe la situation nyonso tout oyo tokokutana nango na vie peu n'importe bapasi bamaladi mais tozwa courage to continuer to percer to lemba te to garder foi na Yesu Masia azali koya amen to komi na suka mama alléluia Jésus to komi na suka nzamba malamu na bolamu na ye yango atindela ki biso Yesu Mesia na mokanda na Jean 3:17 kuna bike Yesu Masia abina ye pona condamné te mais na ye pona o nyoso kondimelanga abunga te mais azwa bomo ina seko yango butu alelo Yesu alinga na yo to bunga te tozwa bomo ina seko ngana mama Hortense to vana to condamné te mais to lingi ke tozala
ensemble bible lobi kuna na psaume eza malamu mingi bana nzambe koumela ensemble tokoumela ensemble ka poto tombola kita bokonzi na nzambe tokotombola onka na nzela liloba na ye oyo toyoki na ntango to toyi kokondane te mais toye po tozala ensemble babike union fait la force esika oza ta mosu okutama na bolembu ta mosu okutamaki na motema ya kotutama yango lelo toye na liloba oyo nzambe apesa ye biso ke telema ezala éclairé do eza ntango na yo amen surtout tobosana te mama la prière tota prière na bomo na biso po ezali recommandation na biso mama so totali na 1 Thessaloniciens 5:17 prier sans cesse mama esengeli na biso to prier sans cesse tolemba te eza na église mo eza pembeni na alléluia ya nde mama lobi esika leo mo okutami soki ete eza na église moko oyo ekutami pembeni ndeko ete molimo mosanta touche oke kobondela telema kende kobondela soki poza na esika te mama to invité pe bandi so po moni ko lingolanda biso esika biso tosangana ko kutami na Irlande na Dublin toza na Blagestan et pas wapi tozo sangana bazo kamba biso na ba papa baza kuna pasteur Ogimu kwa yanzo na pasteur Jipe Ngwizani na ba serviteur mususu baza kati na etonga soki oye ekoza malamu mingi to sepela mingi po bible bikeza malamu mingi bana nzambe komela ensemble so poza quelque part ici koza kende ko sangana beza na ona batu nyonso mais sali eza individuel amen ya solo mama to komina suka mama to ko bondela ko sala sujet d'interdiction na biso mama ete to bondela fote nzambe asura susu biso amen to ko bondela to ko loba suna nzambe merci parce que lokola ye to ko tikala ko mona te yenda permettre tango oyo yango to ko kumisa ina oyo a permettre biso na bandeko toyoka to pesi nzambe merci alléluia éternel Dieu tout puissant des Seigneur Dieu ko merci pour nzambe to pesi ko merci pour être bon nzambe na yo eza incomparable nzambe merci pour la lilo merci pour la parole d'encouragement kaka pona kwa ngati kasi na maloba nyonso ko uke pai na yo nzambe lelo to olobeli biso na tina ya éclaircissement nzambe yo lobi na biso to éclairer Seigneur to telema nzambe na lumière oyo na butu ya lelo ebimi mpona ngai na ndeko na ngai na ndimi ete nzambe butu ya lelo olobi mpona ngai na ndeko na ngai parceke omonaki nzambe oyo ezalaki molili na bomoi na biso yesu omonaki oyo ezalaki molili na bomoi na biso yango na nzambe toyekoloba merci seigneur toyekoloba merci nzambe yo osondaka mitema oyebaki motema ya ngai na ya ndeko na ngai nzambe merci mpona oyo olobeli biso mokonzi oza nzambe lokola yo azali te mokonzi oza nzambe jésus yango toyekokumisa yo oyo toza nzambe malamu kumbama na yo mokonzi kumbama na yo nzambe butu alelo eza butu na yo tokokumisa su nzambe oyo alobi na biso makambo malamu abite voile oyo bandaki kozipa mokili mpe bandaki kozipa bilongi ye adétruire yango kaka mpona raison moko tocomprendre ke ye aza nzambe yango tokokumisa ye mpona faveur oyo accorde biso adétruire oyo bandaki koempêche ngai na yo tokobondela nzambe merci seigneur parce que odétruire oyo ezalaki empêchement liboso na biso nzambe seigneur odétruire oyo ezalaki moselulu liboso ya makolo na biso nzambe seigneur odétruire oyo ezalaki échec liboso na biso nzambe yango na ekokumisa yo jésus yango na ekoeleve ekombo na yo nzambe oyo toza nzambe malamu na ekokumisa yo mokonzi olongoli motema incrédulité seigneur libanga oyo ekutamaki na mitema na biso o yesu yo odétruire yango mpona nini te nga naloba merci mpona nini te nga nakumisa yo mpona nini te ndeko nanga esika azali aloba ye toza nzambe malamu papa tolobi ye toza nzambe yesu tolobi ye toza nzambe yondokobomana bate seigneur yondoza nzambe malamu motema nanga ezaka ntango nyonso na esengo ya kokusa na présence na yo oyo toza nzambe libanda na yo na kotikala komona te oza nzambe malamu kumbama na yo yesu oza nzambe etwama na yo mokonzi tokoyebisa su nzambe merci
po ete yende mutu amonaki bolembo ezalaki kati na biso yende amonaki motema ya Josue mpe ndenga amoni motema ya ngai na yo alobi ete totelema parceke libota wana eza na posa na biso alobi ete totelema po ete mokilo eza na posa ya ngai na yo toyebisa Nzambe merci toyebisa Nzambe apesa biso makasi lolenga telemisi biso aprécédé biso na banzela na kombo na Yesu Nzambe yo yebi ngai malamu mokonzi oyebi bolembo ezalaki na makolo na ngai mpe ya ndeko na ngai Seigneur oyebi motema isi ezalaki na pasi Nzambe Jésus yondo lobi totelema yondo lobaki na Josue lelo eza Josue te eza ngai mpe ndeko na ngai Nzambe oyo lobi na biso totelema totyapa Nzambe tika ete yo devanse biso lelo lobaki na Josue okozala devant ye Yesu butwa lelo na beleli ozala devant ngai mpe ndeko na ngai Seigneur butwa lelo na beleli Nzambe ozala devant ngai mpe ndeko na ngai Nzambe lumière wana Seigneur ezala liboso na biso oyo lobi na biso journée eza na 12 heures na 12 heures wana tozotambola na lumière Yesu tika ete butwa lelo Nzambe oh Yesu otia lumière wana engenga na bomoi na biso engenga na banzela na biso na kombo na Yesu engenga na butwa lelo Seigneur na bomoi na biso ezala différence na kombo na Yesu ezala différence na kombo na Yesu oyo toza Nzambe oyo toza Nzambe chate lokola yo azali te mosantu netoma oza Nzambe kubama Jésus netoma mokonzi na kokamwa oyo toza Nzambe oyo toza Nzambe Nzambe lokola yo Nzambe lokola yo tokotikala komona te Nzambe lokola yo tokotikala komona te oza Nzambe renye mokonzi renye Nzambe renye papa oza Nzambe na deklare lumière Nzambe Nzambe sikabana na ngai bakutami Nzambe lumière na yo engenga esika libota na ngai ekutami lumière na yo engenga au nom de Jésus esika bandeko na ngai mibali bakutami lumière na yo engenga na bomoi ya ngai lumière na yo engenga na bomoi ya baleki na ngai lumière na yo engenga na bomoi ya Eliezer lumière na yo engenga au nom de Jésus na bomoi ya Josué lumière na yo engenga na bomoi ya prodige ya Daniel lumière na yo engenga au nom de Jésus na bomoi ya Dieu soit dit lumière na yo engenga na lumière na yo engenga Nzambe oyo toza Nzambe malamu lokola yo azali te Yesu au nom de Jésus Bible elobi na biso kuna eke Nzambe alobi baoyo ya ngai bayebi mongongo na ngai mpe ngai nayebi bango tika ete Nzambe toyebisa Nzambe ete priere oyo alobi ayebi mongongo na biso priere oyo butwa lelo ya ngai na ya ndeko na ngai Nzambe ayoka mpe asele yango na makila na ye tokondeli Yesu yo yebi biso na bakombo na biso Nzambe yo yebi posa ya mitema Nzambe olobi oyebi baoyo yo mpe baoyo yo bayebi yo Yesu butwa lelo ngai na ndeko na ngai topusani epai na yo topusani epai na yo mon Dieu mon roi Nzambe po yo yebi biso Nzambe tika ete okokisela biso oyo eza posa ya mitema Jésus tika ete okokisa posa ya mitema Nzambe oyo olobi oyebi biso mpe baoyo yo bayebi mongongo na yo Nzambe toyoki mongongo na yo yango topusani epai na yo yo oyokaka mabondeli yo oyokaka mabondeli todeside kopusana epai na yo todeside kopusana epai na yo Nzambe yo osalaka différence Yesu tika ete différence na yo esalama na ndako ya ndeko na ngai esalama na ndako na biso Jésus poza Nzambe malamu esalama na kontina oyo esalama esika nyonso bana na yo bakutami poza Nzambe azali te mokonzi na butwa lelo Jésus yango toyei koadore yo Seigneur azali te mokonzi mpe ya kotikala kozala te oyo asangisaki biso na butwa lelo ezali yo Nzambe oyo asangisi bandeko na ngai mpona koyoka liloba na yo ezali yo Nzambe Seigneur tika ete mitema komi esimbani epai na yo Nzambe osekisa mitema na butwa lelo yawe oyanola mitema Jésus okota loboko opausa pinzoli Nzambe ochange direction Seigneur ofongola nzela kati na ebale mokonzi libote comprendre ke yo oza Nzambe libote comprendre ke yo oza Nzambe Yesu kumama yo odétruit voile Seigneur Yesu kumama yo osopi makila bisika muselu ezalaki Nzambe na ye koeleve yo Yesu na eleve yo Nzambe lokola ototikala komona te
tokotika su chaîne oyo tozosala biso bolamu ya koyeba ete yesu aza nzambe tokotika chaîne na maboko na nzambe toloba liloba moko nzambe ayebi mposa ya mitema nzambe natiki chaîne oyo na maboko na yo nzambe tika ete kongo mokristo evive rehoboth na kombo na yesu tika ete evive rehoboth au nom puissant de jésus Seigneur ebima libanda ya 4 000 ya Irlande ebima libanda ya 4 000 ya Irlande mokonzi ekende na mokolo mobimba mpona gloire na yo mokonzi na ndeko mpona gloire na yo mokonzi na ndeko ezala ndeko moko akompreneki yo za nzambe ezala chaîne oyo nyamala nzambe monisama na yo monisama na yo boza nzambe tosema na evangeliste makongo clôturer prière na kombo na yesu Zambe Biblia elobi ete yoka mabonde likolo yango tobala miso epai na yo kolo tomona moko tatalela yo nzambe atikala na mawa atikala kolela baye nyonso bana na yo nzambe osala banzela ya sika na bomoi na bango osala ete balobela bango nzambe na se na mokonzi toye apona lokumu kotombola oyo eza kombo na yo tika ngolu na yo nzambe zipa biso loboko na yo nzambe ebatela biso nzambe totomboli yo nzambe na bikamwa tobosani pete nkolo kotika kongo mokristo nzambe oyinga kopambola mabota na se na moi oyo nzambe na se na maboko na yo olobi ete na kopesa ekei na mai oyo ya ngai nzambe na kopambola ye mokonzi yango nazo reconnaître encore une fois de plus combien plus nzambe yo kokotenir mpo kopambola nzambe libota oyo eza komema maloba na nzambe mosika eza komisa maloba na nzambe libana na bamira na nzambe eza komema maloba na nzambe partout na se na moi tika ngolu mpe loboko na yo nzambe sembolama mpe yango na bikamwa osalela bango koleka ntandema na bango nzambe ntango mosusu topasaki na ba 100 000 ba 200 000 ntango mosusu topasaki na makambo makanisi nyonso emengi biso mais seigneur oza nzambe oyo bulakelesaka bapense na biso nzambe oza nzambe oyo okendaka odela ya makanisi na biso nzambe kumbama na yo mpe pambolama fongola nzela ya sika nzambe mpona nzela na chaine oyo ya kongo kristo fongola nzela ya sika nzambe mpona baserviteur nyonso bazaleka na esika oyo mpe libota na yo nzambe kumama fongola nzela ya sika bandeko nyonso balikola na mateya lokumu nkambo ezonga epai na yo nkolo topambola mpe toletoli yo tolobi oza nzambe malamu tika ngoi na yo ekumbama likolo ezala polele nzambe lipata na yo ekita ntango nyonso na likolo na biso protection divine na yo nzambe ebandela na biso lokumu ezonga epai na yo na kombo kitoko yesu masiya mpo oza nzambe tolobi bongo merci Seigneur Jésus amen amen ezalaki ya parole d'encouragement émission na biso ya chaque lundi tolingi bino na bolingo na nzambe ndeko tobondeli oyo na bolingo na nzambe soki ozala esika kosambela te yaka epai na biso na église la puissance divine mpe soki ozala esika kosambela kolemba te continue kobondela ote nzambe alingi biso tozala toujours na mabondeli prier sans cesse tolemba te mama tokomi na suka alleluya jésus alleluya tebike nzambe asala biso bolamu na bolingo na ye tokutana susu semaine prochaine alleluya ekozala esengo mpona gloire na ye alleluya